la TV ya gabi pe lokwa bomba ngale likambute lokwa ngala betela ke lisolo ya lekina TV pe abeti lisolo siko bo bato ba benga ngai wana bo benga ngai bo maboma na mtuna bino mtu amne koti mpese bo maboma oza ka pamela ka fonfi soki étoile mama étoile la banda zo tanta mo ka tonga ngabe na tongi na kokasi to tonga okay na ngobongo kako to mona ndimi ke na tonga ke ngana tuna ka ndima ate natongi ta beti lisolo to lia ngombe ta za bombo to lia ngombe na mbisa mai na beti lia gabi eka batunya bi amina ta yoza ina tournage na ya solo pena ba finga ngombe na tikana na ngako mona te ni ba ta famille bota ba fingie ni ba cook ba finga na tikana na ngako mona te ne va peut-être un message soit à la qui ça ba ta ni ça ba capture ke ba to terme ba finga ngana ni na mona na ngate na ko c'est la famille bota makambute na ko c'est la pe ba ku makambute na tikala mona na ngate. Au contraire, na kata vidéo ti lelo ndemo vidéo mkiana iza na chaîne na ebite so Vincent Longola na les abakou ba tout ba féliciter mso ba bi to no mo on dire olinga mam cité ko jouer féliciter ba ko benga ba mo ka abeti so sola bi mutu ta benga o ya sa camarade na ngasa kana photo azama mama château rouge a sepeli ne ko jouer awa kutu ba solo le na be camarade a eti abi ni mo ka sanga na boya jouer na boya te on san de ko na ngai na eko jouer pa benga nga so mta benga te mwana jouer ezate iko le eloko bongo bibelo bi oyo moni panza sango bande ko ngai bibelo bi o moni panza sango na bomba eloko bongo to leki mbisa mai te mama to leki mbisa mai to leki ngombe te to leki te ni mika bongo o leki tabate mama to oliaki to ça ensemble le ko la famille le contraire. Le mensonge, le mal, et zo ko foncer bino encore une fois. Et zo ko bebi sa ba réputation, ba dignité na bino, ba valeur na bino. Ba comment ta la bino na miso Sony. Lelo tout le monde a comment ko enregistrer tout le monde. To yeba ki makambo te. Makambo ya ba enregistrement o biso to kanisa ki ezaka ke pa ya ba chroniqueur. Or même ate pa ya ba comédien. Na ko rappeler bino ba dada ba enregistra bango ba enregistra ba dada et pas ya comédienne bazalaka na kati ya jeep ya Davina bango na bango ba comédienne na ba comédienne mais ba enregistra ba dada ba enregistrer les enregistrements et comment et pas ya ba les abakou bato bango ba utilisaka pour na ba matière bato bango ba utilisaka pour abuser bato bango ba utilisaka lokola ba les escaliers pour baba zwaka matière toyoka ba audio wana toyoka frère na biso moko awa comment on la nani ndeko ya mobalio abana pe azala pire ya Ursile Boé. J'ai oublié son nom, peut-être beaucoup de gens ont un commentaire na bosani kombo ya frère nangana azala costaud boy, il tourne bien aussi. Après ça bien pe inde konangango na bosani. Toyoka ba enregistrer et pas ya ba fan. Ba fan ba enregistrer ye, ba ye mission, ba enregistrer ba zu ba audio ba tindi yango na centre ya compilation. Ba ye ba exposer ye na place publique. Lokola c'était une mission bien calculée. Et ça qui na objectif ndekwana après un temps akoma kiko tourner na chaîne ya ba ndekwana. Ba matisa qui est même grade, ba pisa qui est même fonction. Azwa qui même poste. Après avoir qu'on a humilié. Après avoir qu'on piégé ye. Après avoir qu'on enregistré ye. Après avoir qu'on diminué ye. Ba pesiye ko lia, ba pesiye ko mela. Est-ce que lelo bazo continuer ka ko pesa ye? Est-ce que lelo place wana azana yango kaka? Shalom frères et sœurs dans le Seigneur, l'orphelinat Avida organise le 12 juillet 2025 une grande journée d'action de grâce. Nous vous invitons tous à venir assister. Le 12 juillet 2025. Nous avons pour inviter Ndeko Nyonso et surtout pour nous donner à partenaire Oyo et Salami que le jour où on se retrouver à Kinshasa. N'hésitez pas, Yaka. On va passer un temps de louange et temps d'adoration. Batia Mutema Malamu.
Bino batu bosimbaka mbongo. Bobebisa mbongo te. Boya kutika ngo ipa ya bana babola. L'Éternel te bénira ces jours-là. Alors, il n'y a pas de droit d'entrée. Le droit d'entrée, c'est pas amener nous seulement ton cœur bien disposé et demander à Dieu de te rencontrer ces jours-là. Retenez que la Bible dit la religion pure et sans tâche consiste à assister le malade, à visiter les captifs, les prisonniers et à soutenir les orphelins. Le 12 juillet 2025. On va danser, on va élever le nom de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse, les donneurs, les partenaires. N'oubliez pas, n'oubliez pas. Alors tu viens seulement, on va célébrer, on va danser, on va élever le nom de notre Dieu. On se retrouve avec l'orphelinat Vida ce 12 juillet 2025. Et indagate, mais itelakane, iteli, ouya. Nous sommes situés au 49 de l'avenue Kinzola, dans le quartier Régie des Eaux, dans la commune de Kinsanso. Notre référence, 3e Dodane, arrêt Loboko, à proximité de la maison communale. Vous pouvez nous contacter au plus 1 647 533 43 10, au plus 243 89 57 13 354. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, Bandoko Walandi, Top Media Télévision, les amoureux, il y a émission Le Code de bonne conduite. Soyez le bienvenu. Shalom, shalom, shalom. Bissikani, on se donne que Zome Bino. Alerte rouge, na famille Libota Mobimba, communauté congolaise Mobimba, Oyo Bozali, Bongo na Europe, Oyo Bozwami Bongo na Belgique, na France, na Allemagne, aux alentours, il y a Bruxelles, en tout cas, na émission aux vidéos, on a ça là, Ezali, pour Nabino, Bande Walandi, il y a les codes de bonne conduite. Lélo, nous sommes les 7 jours J. Tokomi jour en haut tobanaki osa la publicité, Tokomi jour en haut tobanaki koyeb sabino et que dîner à fraternité et ko sale mabongo na mboka. Il y a Belgique, la présence remarquable. Il y a votre sœur, votre fille, votre petite sœur, votre grande sœur, votre leader na comme Belvi et ça remarquable bongo na Belgique wana na kanisi. Au moment où je suis en train de vous parler, bozo comme on a déjà la mise en place et ça complètement terminé. La mise en place est complètement terminée. Tous de la juste go pour que batou déjà babandako kota, batou déjà babandako ya. En tout cas, j'aurai le temps. Yako luka moyen, yako expliquer bandeko makambo ebele par rapport ya journée wana ndenge nini ekolekela. Alors bino bo sombaki ba billet, bino o bo salaki ba réservation na bino atape o salaki réservation te oyo kutango déjà bateau ezoko kende. Ah lokola tokomi na terminus ata o salaki don réservation te. Je vous appelle, partez, signez, risque wana, okoma wana, okozwa esika, bako créer place pour na yo. En tout cas, na salle, ndenge ba place, Maman Charlie Bozio avec toute son équipe, zui, comment dirais-je, tiena ba imprévu parce que dans tout ce que batomaye les basalaka ba imprévu et zangakate. Je vais vous expliquer, je veux vous faire comprendre ndenge nini Maman Charlie Bozio na maman nyonso oyo bazali na kati ya Asbet USD wana o bazo ko organiser l'événement o ndenge nini ba milengeli pour vous accueillir. Voilà, je ne peux jamais parler de Bellevue. Il y a Belinda sans pour autant vous parler. Il y a chaîne Nabiso Bellevue télévision Oyo. Vous allez na film Kitoko na komo ya La vie de Tegra. 6e épisode et Kotaki Lobby Lelo le 7 tozozoa 7e épisode. Bota la coïncidence. 7e épisode Lelo pe le 7 tozali pe na événement o e kozwa mabongo na mboka ya Belgique. En tout cas ba papa ba maman bokende soki nanu ozui occasion otala film wana te kende tala La vie de Tegra. En tout cas so tali film wana depuis épisode de liboso ti place otosuki vous allez comprendre makamonini ezali na 4. Alors tadingala pa je continue justement yo sala mosala dans les soucis de vous informer, dans les soucis il y a quoi apporter un plus na ngai pa na bino, dans les soucis il y a quoi promouvoir encore une fois les artistes de mon pays. Maman Dinana la douce, maman Dinana la douce
Nous savons tous qu'il y a un nouveau film na DD Télévision, ba papa, ba maman, Botali Belleville Télévision, Candy Star, Botali DD Télévision et pas maman dit nana la douce en tout cas. Une façon ya ko sunga ba femme oyo, ba femme battante oyo, ba femme forte oyo, bazo ko pousser bouchon trop loin. Voilà. Merci à maman Fifi Makenda, maman apôtre Lobi Zaki Mokolo Mbotama na yo, c'est-à-dire maman Lelo akoksi sous une année. Donc bon anniversaire maman, c'est-à-dire ngana ko goût lobby na ki goût. Donc Zambé a continué à battre là yo. Maman Bijoun Ketani, maman Etiel Ngoma, en tout cas que le bon Dieu vous bénisse. Un grand merci à maman Zozo, un grand merci à maman Deborah Lubanda, un grand merci à maman Nyonso pour accompagner à Moussalo Bisoto Salaka, maman Nathalie Nana Mosibu, événement ça juste na bela wana et qu'on a quelque chose de bien, ma présence Nabino, maman Madeleine Aketa, maman Diasonamon, maman Émilie Seti, maman Marie Tabora, maman Boza tellement ébélé, Aurélie Mafouka, mon amour de sœur Katez, Boza tellement, maman Jomita Nganga, Nabi que maman Jomita soit Zalaki, Nerop, Erombe, Kuna, Mabe et Koti. Un grand merci aussi à maman Iguet Timbu, Yaya Nabiso, maman Iguet en tout cas, Bazali parmi maman Oyo, Bapé Saka conseil. Bazali parmi maman oh ba apportaka un plus na bango na mosalo biso to salaka. Un grand merci Nabino vraiment Nzambe Azala Nabino. Un grand merci à la grande dame depuis quelque part la future femme de son homme, la femme de quelqu'un, c'est-à-dire la fille de maman Rit, en tout cas Nzambe Abombayo, madame Noémie Caps. Un grand merci aussi à toi Shekina Tokime, un grand merci, big dédicace à madame Esther Mboudi, c'est-à-dire Boyende, de continuer avec ce beau métier, avec ce travail. En tout cas, soyez connectés à Top Net Télévision parce que quelque chose se prépare bientôt. Le secret va dévoiler en haut. Bako fongola liboke ba fongola nzungu solo ebima solo do ebima, c'est-à-dire mutunyo so akoza pemi na nzungu akozwa part ya solo nae. Nous continuons ya osa mosala dont le seul but et objectif ya ko informer bino, ya ko former bino et puis ya ko divertir bino. Suivant l'extrait ya film na bino na combo ya la vie des tigres et puis on se retrouve tout justement après. La mienne a une voix d'ange. Voilà. C'est elle. Tu vois, skinny. Ok, je vais la voir et je vais apprécier. Oui, que ça les a insultes vis-à-vis à ton frère. Ah, c'est comme ça que tu le prends? Oui, les a insultes. Parce que, dis-moi, tu l'as regardé, tu m'as regardé. Qui peut être ton ami ou je sais pas moi? Regarde-nous. Qui t'a dit que j'ai besoin d'un ami? Quoi fait? Yo, Yaka. Yaka. Ngangonda, ogozo mimona mbanda. Tikana zoona ni 20. Donc ozo me na 20. Il faut que tu aies la moutou na yo hein. Azanda kwa tata na yo, t'es d'accord? Je sais maman. Quand je parle avec elle, ne viens toujours pas m'interrompre genre. Oula. Quand tu parles trop avec elle, hein, j'ai comme l'impression. Mais c'est qui me parle. Je ne vous parle pas indirectement. Je parle aux enfants. Il faut qu'ils apprennent à manger d'abord et à parler après. C'est ça, non? Hein? Non. Tu me parles. Oh, c'est pas dans il est complètement changé. Moi, je me dis, est-ce qu'il y a des problèmes? C'est à cause de toi que tu ne m'as jamais dit ça. Tu dis ça maintenant devant maman. C'est ça, Sony, l'homme. Papa, tu dis au Sony, quand? Omoni yo, ozaloka malade ya liboma o Serge amemela biso na famille. Ndoki. Serge, non. Ça encore, nako beta on est sur. Non, beta on a bambi on a c'est. Keba. Mal intentionné.
Merci, Aya. La ligne en compte. Yaya. Oui. Nazaki na ngana hôpital papa vini aya fandisi nga expliquer nga nyoso abi atala ngana bino ndeto umelia. Je ne saurais pas garder ça pour moi. Donc c'est Vini qui a accusé Patrick et pas Nani. Yo zandegi. Yo yakako ya papa. Naro bate. Naro bate tout ko baxi mutu siku na te. Mutu baxi samite. Je crois bana ba epsio. Que camarade. Of your presence, Celle-là me donne la joie, celle-là. all your perfect imperfection in your heart to me. Mesdames et messieurs, Bandeko Balandi, il y a Top Internet Télévision, les amoureux, il y a émission Onakani. Si vous venez de suivre avec beaucoup d'attention l'extrait de votre film, et je vous informe déjà que série Oyo Komida na 6e épisode, Lelo Bazoko Tselabiso 7e épisode, et Kozala Eloko Yamalamu. Je sais que la journée d'aujourd'hui, communauté congolaise, bazali na ba événement ebélé. Tozali na ba concert, ya ba frère Nabiso, Ferrego là le padre, tozali na ba il y a de mariage, tozali na ba événement ebélé en tout cas na poto pour la date ya lelo, mais Dieu est grand. Mama Charlie Bozio avec toute son équipe, Batiaki en place un système Oyo et qui permettre dîner à fraternité Oyo. Ba maman Oyo ba organiser pour accompagner, aider les orphelins et ça les manandenge et longo bani film Oyo. Bo kende bo tala, bo partager, bo liker et cause la une manière façon ya koluka moyen. Il y a poussa makambo vraiment trop loin. Moussala ezosale makote kuna na Belle-Vie Télévision, kuna bala la raté, kuna ba nimba kate, bandeko balandi ya l'écho de bonne conduite. Émission oyo objectif nango ezalaka justement ya ko informer bato. Ya ko divertir pe ya ko former bandeko na biso nyonso ya République démocratique du Congo. Ba bengango l'écho de bonne conduite za thème mobimba. C'est-à-dire biso tozwaka biloko des fois ils allaient vraiment na nzela te to pesa ngo sens to pesa ngo orientation to luki moyen to sungi batu to fongoli batu horizon. Bandeko balandi ya l'écho de bonne conduite, je vous avais dit je vais vous partager cette nouvelle. Il y a le 7 juin ya lelo oyo l'Asbel USD ensemble na directrice na bango maman Charlie Bozio oyo bazo organiser dîner à fraternité pour la récolte de fonds pour la Italie les orphelins pour la Italie des menus pour la construction. Il y a immeuble au bazo ko sala na kinkole pour na ko yambabana. Alors sur ce l'Asbel USD bazwaki initiative wana na kanisi o ezali 4e édition depuis la naissance ya Asbel Oyo. Vous avez 4e édition Oyo basalaka ba recette pour na koluka moyen ya ko accompagner ba œuvre na bango pour na ba orphelin. Ba réservation et ça les maka en ligne. Ba réservation et ça les maka en ligne. Donc batu basali ba réservation, batu ba fouti en ligne. Il y a certaines personnes aussi basalaka ba réservation mais ba fouti sur place. Mais la majorité de personnes sali réservation ba fouti mbongo na bango. Donc lelo ezalaka juste présence physique. Présence physique wana eza parce que il y a des jeux concours OP et ça les maka o Asbel USD a tiaka en place pour que bandeko bayaka veriye ba o bako gagner na ba jeux concours wana bazongi ndaku na bango pe na ba cadeau. C'est-à-dire vous avez participé, vous avez contribué, vous avez acheté votre place. On va vous donner à manger, on va vous donner à boire. Basuki wanate, batina baje concours. Bakado ezali ebele. Maman, papa, ceux qui ont eu occasion ya kokene peut-être nandaku télé ezali, peut-être nandaku radio ezali, peut-être nandaku kita divo ezali, peut-être ndaku ezali na biloko nyonso. Mais elle ogoko makuna okoki pe ko gagner eloko ekoki ko permettre yo que elle ogozo ndako bakisa eloko mona kata ndaku na yo. Donc l'Asbel USD azo penser kaka na ba orphelin wana te, même ba invité na ye, même bato bayaka na dîner wana Asbel USD akanisaka même bango.
j'ai concours ezali on a ba cadeau ezali ebele papa maman il est temps nakanisi au moment où je suis en train de faire cette vidéo bazotie la biso déjà ba petite vidéo pour nous l'axabino que la mise en place est complètement terminée. La salle elle est prête maintenant. Bon disons excusez, la salle est prête pour vous accueillir. Les organisatrices bazali prêtes pour nous koyamba bino na ba condition oyo esengeli, la sécurité nyonso ezali assurée. Alors papa maman osala ki réservation na yo ou pena no sali réservation te zwaka déjà nzela ya Belgique, zwaka déjà nzela bisika boni salle ezali, zwaka déjà nzela bisika boni beaucoup tani ekozala wana. Et vous avez quelque chose de bien. Bino bolinga ka madame Bellevue, bino bolinga ka musala madame Bellevue à Salaka, bino bolinga ka oyo Bellevue à Salaka. Il est temps bo kende, il est temps bo participer, il est temps bo lakisa amour na bino. Contrairement na bande komisusu oyo baba lakisa bolingo, soki ezali makamo ezo exposer bat, ezo humilier bat, ezo fingisa bat. Ne bande ko ebele ba tiaka volonté. Batie volonté, bakisi na makoki, na disponibilité. Mais ça c'est pour sauver les âmes. Ça c'est pour aider na batu o bazanga. Ça c'est pour accompagner ce que religion pure o ezalaka sans tâche oyo ezoko consister ya kosunga les orphelins. USD a tché en place makambo bino bozo komona. Donc la distinguée madame Bellevue Kondi sera de la partie, elle sera présente parce qu'elle est déjà en Belgique. Au moment où je suis en train de vous parler, elle est tellement concentrée, elle est impatiente. Yakoku tanana bino bande konaye, yako partager un moment ensemble, yako fananaye, yako lianaye, yako partager les idées, yako partager moi baba salutation. Vous voyez, ça sera un bon moment pour tout le monde. Ça sera un bon moment pour la famille Libota, un bon moment pour la communauté. Yo olukaka okutana na madame Bellevue, na solola na madame Bellevue. J'ai quelque chose au na lingaka. Na yebsa mama Bellevue en live. Occasion yango yo. Lelo le 7 azan na Belgique. Ceux qui boyebi place événement et ko salemate, le numéro qui est affiché là, c'est mon numéro à moi, t'as dit. C'est mon numéro à moi, t'as dit. Appelez-moi sur ce numéro. Je vais vous passer le numéro. Il y a Maman Charlie Bozio. Oyo azali sur place. Ako orienté bino na ndenge et longo bani. Donc, bisonyoso. Tozwa minduki totalisa nanzela. Il y a événement oza lelo mokolo. Il y a le 7 juin 2025 na Belgique. Pour na kosunga ba bola. Pour na kosunga ba orphelin. Et kozala quelque chose de bien. Na kanisi. Tout ça, les publicités pendant un mois d'ambou. Pendant un mois d'ambou. Il y a une semaine où Maman Charlie Bozio a Benga Kinga. J'étais très heureux pour me dire que tonton t'a dit en tout cas il faut arrêter avec la publicité parce que ma réservation déjà, donc ma place déjà Nyon Sezali est réservée. Mais pour nous ça la kandenge lokola toza ba congolais na ba congolaise mon kolowana mon peut-être azala qui n'a besoin de la réservation. Azala qui n'a besoin la future femme de son homme. Je suis en pleine émission. Voilà, je suis en pleine émission. Je peux vous rappeler, madame. En tout cas, Nzambe Abomba Bino Bisika de Zoami Bino. Je veux vous rappeler, accordez-moi justement le temps de finir avec mon travail, please. Mesdames et messieurs, je disais ça. Donc, Maman Charlie Bozio m'avait appelé. Tonton t'a dit arrêtez avec la publicité parce que ba réservation nyonso ba place nyonso zali est réservée. Mais lokola ba congolais na ba congolaise. Lokola tout congolais au donga se respectaka les imprévus et zangakate. Les appels lokola gouverner c'est prévoir, prévenir et tout donc prévoir et disons. Alors pour nous prévenir na koluka moyen na tia excédent ya ba table pour permettre que ndeko oyo azwa ki occasion ya ko sa la réservation te oyo pe azalaki na makoki azalaki na mbongo mettant et permettant qui était ceux qui aillent sur place nous aurons la facilité nous aurons la probabilité ya kopé ça est place parce que tokoti quand même à 3 ou 4 tables pour les imprévus. Donc papa
Maman, yo ozo komi tout na ba question na sala ki réservation te. Yo ozo mi tout na ba question na futa ki na noté. Est-ce que so na ke nozo place? Je te dis que so ko ke okozo place, okofana na place oyo elongo bani, elongo na bande kona bino nyonso. Alors, c'est une occasion à ne pas manquer. Aider les orphelins, assister les orphelins à quelque chose de bien. Le bon Dieu va vous aider. Le bon Dieu a kobakisa. Le bon Dieu a répondre à ma question na bino. Le bon Dieu a accompagner bino. Nzambe a bosanate kosunga bino nuit et jour par rapport à l'acte bozo posé. L'impératrice Belvi Kondi a kozalawana. Bon, mon aki déjà la vidéo option sur Tchaki, elle a comme qui Belgique, RP a comme peu Gotumba Bantaba, mère Azalaka tout terrain. Elle est tout terrain. C'est comme ça. En tout cas, c'est une femme, une seule tête avec plusieurs casquettes. Nzambe Azwalokumu. C'est une grâce pour son mari d'avoir une femme locola belle vue. Ça dit beaucoup. Est-ce que discussion ezalaka atilelo? Est-ce que badoute ezalaka atilelo? Est-ce que soniwana ezalaka atilelo? Est-ce que kobombango ezalaka atilelo? Est-ce que c'est-à-dire basak ils a déjà vidé, n'est-ce pas? Basak ils a déjà vidé. Tikoto les cas déjà l'étape moussous. Mesdames et messieurs, le les alliés les codes de bonne conduite, je suis tombé sur cette vidéo. Je suis tombé sur cette vidéo, il y a Makambuya Maman Étoile Oyo. Et les gars qui, Mikolodo Utaki Oleka, ba émission et Salemaki, et Kitaki et Mataki, Balobaki. Mais nous, on ne savait pas. Parmi les gens, oh Batu Babanaki Kotanga Bakombo, Batu Batikala Kotanga Bakombo na bisote. Oh, sorry. Batikala Kotanga la biso Bakombo ya Batute. Babandolo Bakaka, Batu Bazalaki et Belé. Batu bazalaki ebele na ba tournage moye to tanga ba kombo ba to ezate. Mais aujourd'hui chose grave. Chose grave. Batu bango moko ba komi komi bimisa. Batu bango moko ba komi komi monisa. Batu bango moko ba komi ko tubela. Moi je croyais que Kotonga ezalaka Belvinde do tonga batu. Moi je croyais que Kotonga ezalaka ka bato baka pemé na Belvinde kaka batonga batu. Mais na yeko comprendre le kuta moko boue na eloko biso to lobaki ke ezali kabal na kabal wana batu baza ebele tout autour ya kabal wana pour la déstabilisation pour no bimisa Belvi mabe. Il y a dans l'émission il y a frère Nanga Vincent. Dans l'émission de mon frère Vincent. Vincent nous avait dit quoi? Abakouk mokote atikalaki kofinga Maman Étoile. Les contraires, Bato Babanaki ko s'attaquer na Maman Étoile. Ezalaki famille Libota. Maman Étoile na munoko na ye, selon Vincent, alobi e. Bazo benga nga poani, bazo attaquer, bazo s'attaquer nanga pourquoi? Ngai nazaka famille Libota te. Wana maloba ya Vincent na émission. En tout cas, na kosenga na équipe technique balukelanga na no vidéo wana. Wana maloba ya Vincent na kati ya émission. Place au biso to kangi bato nyonso lokuta. Eko bano bima progressivement malembe e bano bima na ona no boyo kite boyo kango. Mengai na bino sur le champ le même jour. Maman Étoile elle azoko tourner. Botikoko Sabatou, mes frères et sœurs. Pourquoi aujourd'hui les réseaux sociaux est commis synonyme il y a mensonge, est commis synonyme il y a bilobé là, est commis synonyme il y a kosala na mabe. Pour que nous soyons le bienvenu, pour que nous soyons vêtus, pour que les gens nous aiment. Ce qui te lobby vérité et ça nini. Ça va vous changer na nini. Le contraire, le mensonge, le mal, ils ont foncé bino encore une fois. Ils ont bébé sa réputation, ba dignité na bino, ba valeur na bino. Ba comment ta la bino na mis sur Sony. Le tout le monde a comment enregistrer tout le monde. Toye ba ki makambo te. Makambo ya ba enregistrement au biso to kanisa ki ezaka ke pa ya ba chroniqueur. Or même ate pa ya ba comédien.
na ko rappeler bino badada ba enregistra bango ba enregistra badada et pas ya comédienne bazalaka na kati ya jeep ya Davina bango na bango ba comédienne na ba comédienne mais ba enregistra badada ba enregistrer les enregistrements et comment et pas ya ba les abaku bato bango ba utilisaka pour na ba matière bato bango ba utilisaka pour abuser bato bango ba utilisaka lokola ba les escaliers pour baba zwaka matière toyoka ba audio wana toyoka frère na biso moko awa comment ni zala nani ndeko ya mobalio abanape azala pire ya Ursile Boé. J'ai oublié son nom, peut-être beaucoup de gens ont un commentaire, Nabosani Kombo, il y a frère Nangana, Azala Costo Boy, il tourne bien aussi. Après ça bien Nabosani. Toyoka ba enregistrer et pas ya ba fan. Ba fan ba enregistrer ba ye mission, ba enregistrer ba zu ba audio ba tindi yango na centre ya compilation. Ba exposé yé na place publique. Lokola c'était une mission bien calculée. Et ça qui n'a objectif. Ndekwana après un temps akuma kiko tourner na chaîne ya ba ndekwana. Ba matisa qui est même grade, ba pisa qui est même fonction. Azwa qui même poste. Après avoir qu'on a humilié. Après avoir qu'on piégé yé. Après avoir qu'on enregistré yé. Après avoir qu'on diminué. Est-ce que le lot va continuer à couper ça? Est-ce que le lot place wana azana yango kaka? Le comédien tozo sabino met fois. Biso toi contre binoté. Biso tozo ko aider bino. Bo comprendre makambo ebele. Biso tozo aider bino. Bo lamuka. Bazo utiliser bino dans le bêtise d'une manière abusive. Bazo respecter musala na binote pendant que eloko ezo fandi sabino na kati wana ezali votre travail, votre boulot, votre savoir. Comment à cause de votre propre boulot, il faut que les gens commencent à jouer avec vous. Mais biso to bano kanisa ke batu ba enregistrer batu ezala kaka ba journaliste na ba chroniqueur. Mais botala lelo et comment bango moko ba comédien azo enregistrer mon collègue na comédien pour ayebi kendenge nazo enregistrer boye non memango et pas ya ba inutile moko boye o bazala kana bezo ba somba ba matière ba ko somba ba kabelanga $50. Et sota et comment même les fans ba koma ko enregistrer batou yango na ipsa bino bande konanga basi bande konanga mibali bo mi pesa ka respect bo mi pesa ka valeur botika bisenga senga. Bon, mais ça a valeur. Vaut mieux au coup na ba cause noble na ba respect. Respectez-vous. Vaut mieux au mieux ça kilo. Moi je l'ai dit dans le bakana émission nanga na ba vidéo nanga ebele mais beaucoup de personnes bakanta ke ezaka théâtre non ezaka théâtre traité. Bande ko na biso ya basi ya poto ba eda biso na mambo ebele. Ba eda biso na mambo ebele. Ezala ba maman et ça la jeune fille bah et d'habitude dans mais moi le bon Dieu m'a fait grâce même bateau on a dédicace à na émission nanga ba jeune fille ba kamokie et puis ba jeune fille célibataire ndeti bazate na mulongwa bateau on a dédicace bazate il y a que des femmes mariées et des femmes responsables basi ya mabala ba maman et pas nanga baza ba maman ba yaya. Donc, nous avons aligné mon boy. Et nous avons sa discipline. Comme je suis là, t'as dit, nous avons mettre fois. Et ma vidéo, jour et ça, bobo melanga. Moutouana, akoya koloba, le contraire, a même libino na ba preuve loko la toana place publique. Akoki pe kozala na ba élément compromettant. Le bon Dieu m'a fait grâce. Na lobakango ezaka grâce. Le goût ya basi ya poto. Et pas nanga, elongwa. Elongwa. Mais je les respecte. Je les respecte. Elongwa. Comme je suis là, na lobango mettre fois.
aucune femme, il y a Europe, il y a Amérique, il y a Asie, il y a Océanie, a téléma pour dire que Nezabwe ngana foutela tadi ndaku, Nezabwe na sombela tadi voiture, Nezabwe na tindela tadi bilamba, ou na tindela tadi bilamba, azate. Il y a des offres dans ma vie, na boya yango na motema moko ti, je vais quitter les réseaux sociaux. Na boya yango. Ezate ke pona zana yango ebele. Ezate ke pona leki batunyo son non, pona respect nanga. Lorsque nous avons compris comment est-ce que ce monde fonctionne, comment est-ce que Batu Bazali, comment est-ce que Batu Baza, Toya Kozonga Sima. Moi, je garde de bons souvenirs d'une femme. Lelo, moi, c'est à Batu. Je l'ai dit dans les réseaux sociaux, place à ça, peut-être en la vidéo, Oyo. Je garde ma bon souvenir pour Nandekouana moi aussi. Bien que Nzela et Sala Odong et Sala depuis 2017. Depuis 2017, la seule personne que j'ai connue dans les réseaux sociaux. Oyopé, te partager moi 2, 3, 4 minutes. Aujourd'hui, tu gardes des bonnes relations. Et après, je m'y fais. Natia limite ou yoka limite. Moi, si mon côté, que non, bilamba na tadjala taka. Nga muna sombela e. Te ya. J'ai passé des moments trop difficiles. Il y a vie nanga. Je suis resté dans la présence de Dieu. Quand je vous dis ça, mes frères et sœurs, ils ont pour le coup monter, ils ont pour le combattre ma pécaté, ils ont pour le commettre ça respect. Moi, je préfère encore na la lanzala, na liate, na mela maïté, na zanga voiture, na tamula makolo, na sombali pa sec, na lia, na mela maï, na lala, que na luka ba misuni na ndaku nanga awa abondance mo boyo ekote langa na ndaku mais kati nanga je suis en train de souffrir. C'est qui tue beaucoup de comédiens. Ce qui tue beaucoup, il y a des konabiso, il y a des chroniqueurs. Ce qui tue la jeunesse. Vous avez aujourd'hui, Balé Kinabiso, il y a moins de 30 ans. Balé Kinabiso, il y a 32 ans, 33 ans. Kobanga, eza lisusuté lelo bakomi omona bakokende babandi ko kata banzoto. Ba kata na bango nzoto na ye abandi ko kata tolo eza monene mingi bo katanga ekoma mokie libumu ezonga mokie derrière ekoma forme mobo onga na lingi bokomi ko dessiner banzoto na bino na ba papier po ba bamba bino. Les exemples onga nazo pesa c'est pour vous dire quoi? Le monde est méchant. Bamemela Kibiso awa, mametoual okuta. Vincent est venu pour accuser la famille Libota. Tu n'es pas préparé pour ça? Parce que, à vrai dire, si Azolo Bakou ba fingier, à Kosi. Mametoual au Kosi, à Bakou ni na fingier. Au contraire, bato ba attaquer et la famille Libota. Pour exposer encore une fois Mametoual. Mais je suis tombé sur cette vidéo. C'est pour la toute première fois Yavinanga de faire une vidéo sur Ndekonangai Aminata. C'est ça son nom, si je ne m'abuse pas. Et ici, Bino Mokobo Yoka, qui dit vrai, qui dit faux, qui dit mieux. Mametoual, Vincent, Nandeko Odo Azalaki sur place. Yoka, suivons. C'est quoi bato ba benga ngai wana bo benga ngai bo ma boma na mituna bino ai mituna ne koti mpese bo ma boma oza ka amina ka fonfi ce qui étoile mama étoile la banda zo tanta mo ka tonga ngapa na tonga na kokasi to tonga OK na ngobongo ba ko to mona ndimi ke na tonga ke nga na tuna ka ndima te na tongi ta betili so to liango mbeta za bombo to liango mbeta na mbisa mai na beteli ya gabi eka batunya oh amnata yoza ina tournage na ya solo pena ba finga ngometa na tikana na ngomona te ni ba ta famille bota ba fingie ni ba ku ba finga na tikana na ngomona te de ba peut-être na message soit ala ki sa ba ta ni sa ba capture ke ba to ter ba ta finga ngana ni na mona na ngate
nakosela famille bota makambo te nakosela pe babaku makambo te na tika lo mona na ngate au contraire na kata video ti lelo ndemo video muki ana eza na chaîne zona ebite so Vincent Longola na les abaku ba tout ba féliciter muso ba eh to no mona on dirait olinga mam cité ko jouer féliciter ba ko benga mamoka abeti so sola bi mutu ta benga oya za camarade na nga za kana poto azama mama Château Rouge a sepeli nene ko jouer awa kutu boye ba solo li ala pe camarade a eti abi ni mo ka sanga na boya jouer na boya te o zande ko na ngai na ko jouer pa benga nga so muta benga te mwana o jouer ezate siko le eloko bongo bibelo bi oyo moni panta sango bande ko na ngai bibelo bi o moni panta sango na bomba eloko bongo toleki mbisa mai te mama to toleki mbisa mai toleki ngombe te toleki te mimika bongo oleki tabate mama to oliaki to ça ensemble la famille voilà na milana mo ça dit bodu écoutez. Le comédien tourne tout autour, il y a ridicule. Tout autour, il y a n'importe quoi. Qui dit vrai, qui dit faux. Bon changer sujet, bon la canne sujet au bozala qui na yango. Makambu ya kolobana neza ebele na sujet na bino bozala qui na yango. Karine Yamado est encore vivante. Tata moi si nanga Cardozo 1000 esprits azana no vivante. Bosili sana makamdo bozaki nango. Heureusement boye ko komitika lisusu na sujet o ya mama étoile. C'est ridicule. Ce qui me fait mal, ce sont des femmes mariées. Ce sont ba o tobenga ba mama ba yaya ba ndeko na biso. Qui tournent tout autour ya peau pour le bêtise. C'est comme ça que nous vous disons, c'est complot. Et ça la monene. Barobanako démasqué. Moko moko. Et puis bango moko. Barobanako zonga na ba raison. Barobano tanga na ba kombo. Moko moko. Mais Vincent est venu nous dire ici. Maman étoile bato ba finga qui est sa famille libota. Mais ndekolanga moi c'est lobi yé azala qui sur place. Atika li komona ni famille libota ni Abakouk oyo afinga mama étoile amona ta mutute. Mais je viens ici pour n'obimsa lisusu encore une fois le kuta na munoko ya ndekolanga moi si pour dire que le même jour na même minute na même instant au Vincent sala live a sala live nae mida amata ki pe live babali ko finga Bellevue ma finga e matina kati ya live wana ezali tochela bino baba vidéo awa en tout cas tochela bato ebele tocha ba vidéo wana awa na ba émission ebele bozalaka wapi. C'est comme ça qu'on vous dit, même lorsque vous voulez mentir, même lorsque vous allez d'accord na mutute bo batsaka moi sagesse na moi intelligence. Vincent omoni suko comment est-ce que bato bazoko ridiculiser yo bazoko réduire yo. Parce que Vincent aya kolakisa biso que batu ba finga mama étoile les a famille libota. Ndeko na biso moi ça lobby natika le mona ni famille libota ni Abakouk te. Mama étoile aye a lobby les Abakouk bazo finga Bellevue. Jusque là nous sommes en train de détenir quelques éléments sur le parole ya mama étoile les aka correct. Ba parole o nyonso ezo bima o eza lokuta. Parce que maloba ya mama étoile ezala accompagné na ba insulte ya ba mida. Oh baba no finga Bellevue ba finga même restaurant ya Bellevue que Bellevue na restaurant na ye alamba ba mboa. Ba comédie ba moni ke ba perdre. Ba moni ke ba perdre. Ba moni ke ba olala. To raté mbonga ba mo livre. Pardon. To sundo mako poussière a eloko ezate. To sundo la mako poussière. To sundo lié tokei. Tozo raté ba 5000 na ba voyage à Dubaï, ba voyage à Lix, bébé voyage au dépenser te ba sombelo billet ba zelo visa, ba peso na 5000 na biloko yo mo tie loko na mai, sombe loko za na mai à part 5000. Hey ya ya.
ba comédie babi to ki manabiso pardon awa distraction male wango pe balanda kakuna ba koma olamba ka ba au moins balambi mbisi o eza mbwa epoli oke Bellevue akendaka nde na bato nde bakenda kolota ba mbwa o batuta na mituka baye na bango balongo bango ba poil balambaka na ba mbwa kuna bakimi na bango bazongi pasi la nalobi na bino nano esili te bacomédien nano esili te Bellevue akolela Bellevue plaira Bellevue ataka motema betwalo bazongela sila te ataka motema bango nyonso bapapa ale bazongela sila te tala lelo yo. C'était le même jour ezaki par rapport ya live au Vincent asalaki ya tournage ya Mama Étoile botonga naka. Et puis le gens baye bafandi au lieu ya kobeta lisolo a scène ya ba filmo ba komi ya ba filmo ba presté ya mosala kitoko ba sali na mboka ya Kinshasa, mais les gens viennent pour le batou bazo pour tu vois des choses babioles, des choses bagatelles, des choses trop terre à terre bilo moko ezo kocha moi si na valeur te ezo honorer moi si te ezo fait ça moi si le coup monté parce que nous voulons parler, parce que nous voulons apparaître, parce que nous voulons régler nos comptes. Au lieu de multiplier les efforts, au lieu de multiplier Makambu, au lieu de multiplier le Kuta pour chercher à détruire le travail de Madame Bellevue, Bino Bosala Mosala o Etali Bino, o Ezaya Bino. Vous êtes tous des comédiens, vous êtes tous des artistes. Ce que fait Bellevue aujourd'hui et ce que fait Sila, vous avez Bozali na mayele, Bozali na conscience, Bozali na vous avez les entous. Mais manque ya mayele, na manque ya sagesse, na complexe ya infériorité oyo elati bande ko na biso ebele. Botala ndenge bobungi si kibino kibomutu na bino na ba objectif na bino. Ba objectif na bino ya vie. Carrière morboye au construire en et puis à la fin bou yowana au tutani na mire. Au détruire en haut. Parce que tozo linga to dépendre na ba fan moko boye. To dépendre na batumo bakabela biso ba $100. Bakabela biso ba $200. Oui. Moi je l'ai toujours dit. Nalia Kambongo Nesengo, lorsque je viens, je fais un travail et je honorer tout le monde. Mon tout pénal le bien, ah, tonton t'a dit tu as bien parlé, en tout cas, tu mérites un sucré. Akabelinga sucré. Nalia Kango na Esengo. Mais air moral langa et yebi que non, par exemple, na sali elo comme moi bien été quand une personne m'encourage pour na elo kowana, na mona mutuana doza contrainga. Aligi bonheur nangate. Parce que mutu yo alinga kamutu. À quoi encourager na ma bête lorsque do sali ma bête à quoi que non tu as mal fait opposer acte moko ya malamu te acte opposé on ezali ya ma bête ma casse tu ne pouvais pas poser acte wana acte wana ezali ya ma bête acte yo opposé ezali ya ma bête ko sala ngo lisusu te mais ezali na bande ko na biso tellement la souffrance morale, la souffrance sur le plan intellect, la souffrance physique, la manque ya makambo ebele et koti bande ko ebele na mitu bande ko bakomi ko bungisa même ki bo mwasi na bango, même ki mobali na bango. Lelo e koma songi lelo do e koma oyo atongi oyo a registraki oyo do gasala ki boy. Et puis dans tout ça, bo gagner nini? Boganyanine, tozo continuer qu'à souffrir. La pauvreté, balitaka contre yango. S'il faut lutter contre la pauvreté, mettons-nous au travail. Et ça na bandi komisu sous lelo, azo moi facilité mon boy, papa mon bodo kabela gaye, yaya mon bodo kabela gaye, pour na yedo amoni que non, vie nanga de soutien. Il croit ses bras. Non, c'est faux. On ne devient jamais riche en église. Ah, na église, to que nous gosambela, to que nous lukabo konzi alikolo, mais nous devons travailler. Il faut travailler.
Le travail aussi, sala musala oyo, récompense nango ekoki kobandoya chaque minute, chaque jour. Biso tozana ba mama misusu awa pena azo betela masolo il y a 2018, 2016, 2020. Tonton t'a dit au sala émission mon en 2020. Tala au sala ka bodo, sala ka bodo, eloko na de toucha kanga pona boye na bénéficiaire na boye. Aujourd'hui na pas mola yo. Au monde facilement. Azui au sengi était mais à Pesio. Mais aujourd'hui les gens ba commis ko vivre vrai na flatterie. Na flatter belle vie ma casse. Na flatter ba fan ya belle vie ma casse. Na flatter X ma casse. Na flatter maman mon boy papa mon boy. Non, soyons vrais envers nous-mêmes d'abord. Tous à la vraie envers biso moko. Tous à la vraie envers biso. Le ridicule. Heureusement, le ridicule ne tue pas. Ce banago bombe battu belé bakufa. Beaucoup de gens ont ba parfum. Balati kitoko. Bachepe suki ya kitoko. Make-up. Basi kitoko. Mibali kitoko. Mekati na bino. Boza banani. Beaucoup de gens ont battu dégoût. Ya kota la théâtre. Et comme il n'a pas soto. Parce que le kuta est côté tellement ébélé. Jalousie est côté tellement ébélé. Ba perdre ma valeur na bango. Et les gens veulent toujours se cacher derrière X na Y. Vous savez pour nous. Mes frères et sœurs, vous qui avez encore des valeurs, gardez vos valeurs. Les comédiens, les comédiennes, on vous aime. Le travail qui ne te respecte pas que ça la moté. Maison de production, oh, et autres en valeur, te qu'aucune retourner te. Sur la table où le respect n'est pas servi, quitte cette table immédiatement, sans excuse. Talandenge, enregistrer ba comédien et bénér. Et pas ya bande kona bango, ba comédien, enregistrer ba te belé et pas ba fan. Non mais c'est des fois et comment moi ridicule. Mais biso to tika télévision au kalaté. Ouais. Mais tout ça là nanou. Mission na biso to comme ça ngona suka. To redresser nanou batu. Événement isa na Bruxelles, lelo. Tokende. Mise en place terminée. Le beko le kalelo. Merci.